presque awa grappoir ezalaka ya maboko. Grappoir ndeni. Oyo manivere ya kotourner. Donc soki bazotokisa omoni bantungu wana. Bantungu wana yango nde babandaki kotokisa mbila. So batokisi mbila oyo chaudière batie bakoni chauffer pendant 30 minutes ou 1 heure du temps. Allez, babandi kozwa ngo kobwaka place wana awa siko manivere nango bazobalola yango moko ezokita biso tozobwaka sikoyo ozobwaka siko na bozomatsango na banani wana. Ezokende likolo wana ale mafuta ezokita na zungu. Mafuta ezokita wana ale mbala moko ma transmettre ngo thématique kuna bakete kusilango kuna. Kuna na citerne ona to. Kuna bakete passer lango kuna. Donc biloko nyonso ezala wa ba ya ba pia mo. Ko banen ba pia. Boko kaka batu kaka ya awa Boko oyo importance on les attend. Bon oyo ezalaki nango importance ya ba ndika. Pour gratter boyer, pour pona bandika tout cela. Bandika on peut balancer ça dans biloko biloko. Bon awa sikoyo nde place babandaki proposer siko mafuta bandaki kokita ni mati siko kuna. Ete kuna, mati ni kuna. Bibulo mafuta kaka. Kuna nde boto siko baboto kaka oya salite. Ndeko bombe. Badoko bombe na kuna. Chers internautes, les gens qui nous suivent, Batambongo basé belé na République démocratique du Congo. Bazine oyo yango fwe sunga biso province de Congo central et développé. Mutu moko mbongo aza quelque part a otala biso akokoa ko réhabiliter l'eau. Oui, qui a comme Makenda, qui a comme aza souté. Mais pour le son bateau baleki qui a comme mbongo bazali ba otala biso. Ba mbongo lebo ville pendant on a ba biloko ezanga tina place ango ya kobongisa. Usine moko mafuta ezalaki bien et bandoko sunga bato contre oyo pour ça appelle développement bato contre oyo lelo ekangama eza souté. Et ça biso passe. To visiter moi ndambo. Tout ça attend mon akati bien. Tu vois que les objectifs nous sont. Mafuta tout les gens sont vraiment oyo omoni ndako oyo ezalaki mpona basemence ya baculture masango. Bono produit pe masango. Masango tout cela batere oyo nyonso wana omoni tobandaki koleka ya sese wana babandaki kokultive masango soja tout cela na baterrain wana oyo baentreprise oyo ezalaka siko usine mpenza ya courant mpenza mpona mafuta ntango ezalaka monene bazala sikoyo. Mais côté oyo ezalaki nango bamagasin ya masango tu na bamashine tu badepo babombelaka biloko. Mais depuis combien de temps que makambo ekata ba usine yango pesa rasuke? Yo na tango na tanya ba belge tango bakenda oyo usine katana. Mais oyo nde ekatana kala mingi te. Ce qu'on est entrepôt Pour continuer dans l'entrepôt. Oh là là. Mais pourquoi les gens tu vas lui pas répéter c'est bon. Bon ngana mo comment bien. Côté wana garage. Tout ça va se louer. Oh, notre garage. Donc côté garage kapani. Wana garage place wana baba na obumukula ba camion ko mata na nani wana ko ba ko kola oh yo période nous allons période wana ta ya Belgique non bébé tout ça oh non bébé tout ça wana te sana ndio
Emsu ba no bomba ba masango te. Baba no bomba masango te mais nayebi te soki nini baba no bombela. Mais c'est ça nous bien apparemment. Apparemment bon kaka ko bongisa ngo c'est bon. Hein? Bien surtout. Oto mbongo na Congo bazaka sute ba ko bongisa biso ta izini o penza. Izini ya kitoko. Izana nous bien ba biloko izana nous. Presque. Biloko kenda. Ok, merci très cher internaute. Vous m'avez sali quelques na maramusu mais to profiter tout ça a découverte. Na osenga na batno pour une étranger. Ba possibilité bozana na bino nango. Quoi ko sunga bat baza rencontrer pour mboke développer to luti na nzela za mabe. Mais soki mboke komi kokota mituka développement pe yango ekotaka. Mais ce que l'on voit, c'est moto, là est tellement mabé. Mais je suis sûr que ceux qui ont réhabilité en haut, ils changer le contrôle. Là même, parce que les députés ont dossier, les vieux ensemble, dossier n'a pas faut banzela koto et comme praticable batu ba dans la développer parce que tous na ba terrain ben na Congo central République démocratique du Congo riche mais tala biloko ebele ba belge batikela biso to ko entretenir en haut. Donc bon on a biso vous s'abonner na Marinon Zebo TV. Merci na bino nyonso vous abonner, merci na bino vous connecter, vous appétit.